Matondo mingi na bino banso bandeko balandi wapi bozwili baku ya kolanda biso nganga ngunza lwankulwa ntinu Kongo koi na nzama mpakasa wapi oyo tata ngunza toye kokoba misala ya mfumu Kimbangu na nzela ni sonyanzila mfumu kusu kiambo nzala mpanda nangola mokobi ya misala ya 1921 tozongi silongonya makasi mingi na mfumu Kimbangu po mkolo ya lelo eza mkolo ya tina moi ya lelo eza ya bokesana mupepe ya lelo eza ya kokesana mabele ya lelo ya konyata eza pe bongo ya kokesana pamba teza mkolo oyo mfumu Kimbangu andimaki sacrifice suprême anyokolisi nzoto na ye ya mosuni pe bongo ngonga ikokaki azonga epa ya tata kela likolo na se tozongisi matondo na tata kela likolo na se na kokanisa biso baindo kotinda eteni na ye ndambo na ye oyo bongo tobengi mvuluzi mfumu Kimbangu aye ayaki azana biso wapi oyo akumbelaki biso programme lolenge tokolongwa na minyokoli na pasi kasi kotala baindo lolenge bakomisaki biso babibwele biloko ya kozanga tina ya kosakanela na baloposo nyonso nde mfumu Kimbangu ni ngbendane ya bokonzi na molimo atiki bokonzi ya molimo po aya kobotama na bala na bato po asala musala wana ya kolongola biso na kiboumbu occidental tozonga na bonsomi po tozwa kibokonzi pe tosala oyo mans tozelango bongo bosenga matondo na ya kimpavita wapi oyo alakaka koya ya mfumu Kimbangu pe eye komonisa masolo ya kimpa prophétesse ya munene na biso baindo pe bongo bakoko na biso bandimaki sacrifice ya kotangisa makila mpona komonisa kimpwanza ba indépendance oyo tozwa ezalaki na bon vouloir ya loposo pembe te kasi makila etangaka utela kaka mfumu Kimbangu na bilaka ya mfumu Kimbangu lelo le 12 octobre 2023 tozokanisa maye maleka ya le 12 octobre 1951 donc déjà 72 ans uta mfumu Kimbangu atiki biso na mosuni mfumu Kimbangu akoti boloko ya tuko misatu 30 po na nini ya tolobela lelo donc lelo ezali spécial ya bozongi ya mfumu Kimbangu parce que toba bozongi po moto moindo akufaka te pamba te moindo ezala ekozala libela na libela donc transformation ya corps o to salaka mais to tikalaka na kiboindo na biso to tikali na mabota to tikali na mopepe to tikali bongo na mabele to incarner na kati ya nature toza présent donc mfumu Kimbangu atiki nde nzota mosuni na mokolo ya lelo toza kolobelela le 12 octobre 2023 72 ans nombre na chiffre pesi bongo chiffre 9 nde bongo ezali likokisi ya likokisi ya bokokisi wapi na ngonga ya lelo tolobela esengelaki bongo communauté africaine na son ensemble eza mukolo moko ya tina na communauté na biso baindo pamba teza mukolo oyo mfumu Kimbangu akendaki kolanda bana na ye baindo na baboloko ya molimo oyo bakotaki pamba soki okufi na religion étrangère okufi na kombo ya bapaya Matthieu, Pierre, Jean, Christophe bakombo wana identité wana et okokende na boloko spirituel ya bapaya na kombo ya baptême ya non oyo zwaki yango moni Islam peleka koya akodebatize na kombo oyo zwaki ya kimundele Yesu abatize na kombo ya barabe pour dire que comme esclave
ya bango barabe. Et chaque religion ezoya et ekumbela biso ba kombo ya ba ancêtre na bango. Nde Fumu Kimbangu ayaki na mission spéciale ya kosikola loposo moyindo ya kolongola biso na maboko ya bapaya. Ya moni ayaki na indépendance spirituelle o ekoya ko dégénérer et ya ko pesa déclenchement na ba indépendance nyonso. Économique, politique, scientifique. Mais au départ, il faut indépendance spirituelle et zouama et pesama. Et wapi o moto moindo akangami, c'est plan spirituel akangami na biamba bapaya. Akangami na réalité occidentale et azoko kate kobima pe kobimisa être naye po mosuni naye vivre bo elongo bani bo elingi tata mokeli. Nde Fumu Kimbangu na mokolo ya lelo atikaki nzoto ya mosuni. Lolenge ya Fumu Kimbangu azalaki na Mbanza Katanga na prison 30 asalaki kuna. Azako mimonisama penza na nzoto ko continue œuvre côté ya Baindo. Kasi Baindo pourcentage ya message ya Fumu Kimbangu bazaki mukie bakimbangiste authentique. Pambate christianisme pouvoir colonial belge et estoraki système ya oyo nyonso azo yamba Fumu Kimbangu message ya sali ya libération ya biso Baindo et bazako ko déplacer bango bazako teka bazako maltraiter bango et baki obligé ya ko kangama na message ya fausse message ya christianisme ya catholique. Nde Fumu Kimbangu a pirige peine oki passe na musuni 30 na boloko. Nde mokolo ya lelo a décidaki atika nzutu pambate de ya chiffre 3 emonisami akokisaki me kati na boloko. Na ba sauver nyonso baya na loposo pembe et na sauver mon côté aya na humanité na égalité ya pouvoir ya bokonzi ya Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu azali wayambo oyo ayaki na botata mokeli ya komikokela. Ayaki na bokasi nyonso na maloba na ye azosala makambo. Na ye moko Fumu Kimbangu abangisi pouvoir occidental na koza na ye moko. Mas oyo nguma oyo balandaki Fumu Kimbangu na Mbanza Nkamba. Parce que na 1921 wana kaka Fumu Kimbangu ndiaki prison à vie ndi asali bongo 30 na boloko wapi oyo azongaki na 51. Fumu Kimbangu alingaki bakimbangu tokoma ebele na ngonga wana. Kasi batu basezisaki message ya Fumu Kimbangu te ndenge lelo pourcentage ya Fumu Kimbangu eza réduit na bana ya Congo pe na bana Baindo. Nde eza kosala biso pasi na terrain poto imposer pouvoir divin, poto imposer kiboindo. Po tradition culture na biso emonisama. Pambate présence ya moyindo oandimeli religion ya bapaya. Aza deja kobenga molimo mobimba ya Islam pe ya Bouddhisme. Lolenge Baindo bazako ignorer la spiritualité africaine na bango et lolenge Baindo tokoma na pasi koleka. Esengeli bongo atmosphère na biso e vibrer na milima bakoko na biso. Mais lelo esalama au contraire. Yango zo mona moyindo azolatama na milimo mabe na ba pensée négatif ya ko détruire mboka. Et akomi ye moko na lolenge ya mbwa soka uti kobota bile ezate azolia bana na ye. Na lolenge ya ngulu auti kobota na kozanga bile azolia bongo ye moko bana na ye. Njoka aza kosala autodestruction ya race na ye.
lolenge lelo homme politique, homme scientifique, homme spirituel, bazo ça la autodestruction ba propre valeur africaine. Pambate bazangi koyeba bonfumu kimbangu authentique. Bazangi botata mokeli. Yango to lobela lelo. Donc toi na pasi ya kozanga koyamba message ya libération au fumu kimbangu akumila kibiso baindo. Nzoka baloposo nyonso babima yambo toza exemple mingi ya Mao Tse-tung asaki révolution culturelle et permettre ye abengana ba milimo ya bapaya na atmosphère ya Chine na espace spirituel chinoise. Donc biso lokola mupepe na biso espace na biso etondi sami na milimo ya catholique, na milimo ya christianisme, na milimo ya loposo pembe. Nde ezokoka te kolingisa meme biso entre biso. Ezokokisa biso te meme koyeba ngonga tokomi et toza déjà na longi. Oyo mfumu kimbangu alakaka. Nde lelo tozobunda na sango oyo endimama ekomela baindo banso. Pamba te fumu kimbangu akokaki pe te kosala 30 ans na boloko po ayaka te po akota boloko prison en vie. Soki baindo ba comprendre fumu kimbangu elingaki salama lolenge te esalamaki ki fumu kimbangu anyokoma na mosuni. Po l'homme noir ngaki asa accaparer message na ye lobi konen na moment opportun. Lelo Israël a souffrir na refus ya message ya Jésus ya Christ ou akumela kibango. Les juifs va nyoka bazo continuer ko nyoka mapona ngo jusqu'à preuve du contraire. Omoni? Pamba te bango libebe bandaka uta Adam. Ye ayoki nyoka. Nyoka ya sens ya nyoka te ma ayoki molimo mokisani. Molimo mopaya a incarné et aboti na ye mwana Caïn libebi wana. Et Abraham lisusu ayokaki Sarah. Or Abraham aboti na ndeko na biso Agar, Ismaël. Lelo tolobela lelo ba musulman ya Palestine basali attaque moko meurtrière ba penser na bango za ba effacer peuple juif na circonférence ya mokili. Veut ba effacer carte géographique, veut dire non existence ya ba juif. O eza penser ba musulman ba descendant ya Ismaël et barana kande olenge ba bengana bango et baza ko maltraiter bango na bandeko na ba demi frère na bango. Or Sarah ko empêcher lokoyo andima Ismaël na Agar bakola na même clos na même lupangu na même bénédiction ya Abraham mais abengani pe molimo na bango oya kosaka kaka Eva ayesu ko yebisa Abraham ndima makam o mwasi azo yebisa yo et Abraham na invité na ye andimi ayoki Sarah. Ils ont ndenge moko te Abraham incarnation ya Adam et Sarah incarnation ya Eva. Libebi ya nizo koba kaka. Yango libebi bazo périger peine na bango. Ya kozanga koyoka ya kotia na logique des choses. Et yango te lelo moyindo azo nyokwamela. Yango te lelo peuple congolais azo nyokwamela. Pelobi akonyoka masuma kasi koleka. Na refus ya message ya nzamba bakoko onfu mukimba akumila kibiso. Jésus aye koya tant que deuxième Adam, toujours incarnation ya Adam. Balobi Jésus ne aza vie apesi batu vie sauveur. Sikoyo Marie mama ya Jésus na ye Jésus nani apesa mninga vie. Nani asopa makila po mninga zwa vie. Po
Pour Marie abota Jésus, je ne pense pas que azaki exceptionnel abota na lolenge mususu. Soki abota lenge basi nyonso babotaka. Donc Marie mutape ça sopa makila pour Jésus azwa vie pour Jésus abotama. Aki na mission na ye ya kosala. Mais na lolenge na ye ya kosalelila makambo. Andimami pete. Pamba te azako tia égal ya je suis, ya Yahvé, ya Yoshua, et ba refuser ye. Yango lelo juif, peuple juif, azo continue kozwa ba mbata, ya refi ya message ya libération na bango. Toye kozonga, na biso ba indo, Congo, ezui responsabilité ya libération, ya mabota nyonso ya bana ba indo, éparpillé dans le monde. Mais tel le peuple congolais, to, tribu royale. Or, Fumukimbangu ayi kozong sila bokondi ya Congo, bokondi na ye oyo, tribu royale uta Égypte antique. Na décadence, tribu wana toza ko lukeska ko fana mabele oeza fertile. Tozo mataka tito ko skabo na Afrique centrale. Nde na koyamba message e utaki libande ya christianisme. Et sali biso et faire dénaturaliser ki bo monte ya kozana biso ya malonga. Defu mbasko ayela ki kolongola bo tutu wana ki bo umbu wana. Ti lelo catholique azo continuer bo kozala religion d'état. Pamba te ba institution nyonso ba animateur nango baza ba catholique. Ti lelo pouvoir chrétienne ezako koba kozana influence na politique na biso. Pamba te a majorité ya peuple congolais baza ba christianisé. Et ndenge nini bolingi bolamu eyela biso po na format actuel ya lelo tolobela. Le 12 octobre 2023 oyo soki lobiko eye lelo na Congo to na Afrique to comme na bomoi oyo Fumukimbanga la kaka biso tradition culture bokoko ezala effacé komba Fumukimbangu ekobunga ekiboyindo ekoti na mai po toko glorifier à l'éternité kombo ya Jésus na Afrique centrale na Afrique likolo kuna de l'ouest bango bako glorifier l'éternité kombo ya Allah na Mahomet. Donc en Afrique centrale bako komisa Jésus na Yahweh. Donc il faut kaka to échouer po tito ya kososola ete batonda kate na loboko ya moninga il faut yo moko omilia et batambola kate na makolo ya moninga faut yo moko tambola et bakanisa kate na mutu ya moninga faut yo moko mikanisela et bakola kate na nzoto ya moninga faut yo moko mikola na nzoto na yo. Donc souffrance o ezali voulu na mokila molimo parce que toza éternel to vivaka l'éternité. Moindo pour incarnation na kombo ozotika na mopepe incarnation physique makila nous botama incarnation na ki moindo na obscurité na yo parce que butu ezalaka yaka donc veut dire toza l'éternité moindo d'une manière d'une autre pamba te na mai to mela maziba na biso veut dire toza présent yango moni to kambaki mokili les tozaki na parfaite communion na monde spirituel na biso te Égypte antique. Fumukimbangu nde na chaque famille akebongo ko libérer ancêtre oyo baye kobotama ko incarner bana na ba nzoto oyo yango moni programme machiavélique ya l'Occident et resisa na Amérique a effacé po ya fanda kasi baza ko échouer na Afrique pamba te continent le plus riche eza continent na biso Afrique yeba na molongo mobimba toza na ba matière première o kutu misusu kombo bazo luka nde ko luka ba baptiser ba minerai na biso le poso pembe na pensée na ye primitive et alukaka ndenge nini
ya ko effacer, ko réduire l'homme noir en n'ayant en rien. Mais aza ko échouer pamba te Mfumu Kimbangu akokela na kati ya nature ya Bayindo, akokela kati na Kiboyindo. Pole Mfumu Kimbangu azongi mokila molimo lelo, pedi ase décomposé akomi ebele na Bayindo akokeleli. Na ngonga oyo il a fallu au moins chaque famille azala na vutuka, azala bongo na moko ya ntoma oyo aza ko prôner la foi kimbangiste, oyo azali moko na kati ya religion spirituelle africaine. Kasi tala ba famille Bayindo ndenge baza structuré, christianisme eza craponné, eza ko continuer côté yama, ko faire aliéner Bayindo jusqu'à preuve du contraire. Nde biso banganga ngunza bana bilaka tozo koba ko bengana ko bundisa christianisme po to sala erreur te oyo bakulutu ba papa na biso basalaka, basengi indépendance rebaye bakoma ko maintenir ko produit richesse ton kita bango ba mitiami na bonne vie de l'Occident abane ko présenter les bango nde ça ki bongo échec. Lelo bilaka Mfumu Kimbangu vouloir ou pas l'homme noir akobika conscience collectif et kosalama kasi toza ko bongisa Bayindo préparation ezo salama ya Bayindo po to milengela lenge kani kibokonzi oyo ko eza ko zongela biso ezo kolongwa, toza kolongwa déjà na maboko, si to longwa na maboko ya l'Occident maître oyo akala Yahweh eza ko transiter bongo na Izwara na côte asiatique. Mais biso Bayindo esengeli bongo to restaurer ba classe na lolenge ya kozala na biso ya malonga, to tanga na bankota na biso po epesa biso ouverture, parce que mutu akokamba lobi abima na l'école africaine oyo akoyekola kibom kozala ya malonga kibomoto kati na bomoi na ye kati mabele ya Afrika. Et lolenge kaka kelasi ya l'Occident ezo continue to continue kozwa ka ba politique kuna njoka catholique déjà ici azo enseignement ya Congo pe Afrique, et programme scolaire ya l'Occident ya mungunia et ko taye biso selon conception na bango balingi biso toza la lobby ya ngo na politique toza na ba fouteur ba échec toza na ba petit esprit et ba grand esprit ba zoya te po ba mona danger et bazo kokate ko bimisa Congo na passe oyo toza nango bazo kokate ko ba décision lolenge ya ba grand esprit ezwaka ya ko bengana nanu christianisme catholique ebime kende. Il faut une révolution spirituelle, révolution culturelle. Il faut tout ça la nuance, il y a qu'à désactiver, il y a qu'à réduire croissance, pouvoir chrétien dans ma belle à Congo. Pour yango dans la base, il y a qu'à banabiso. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit qui anime le physique. Ndenge ba physique na biso eza animé na milima bapaya. Ndenge eza ko maintenir moyindo na état ya l'inconscience na kibonyama nde moyindo abebisi mboka na ye azo bebisa mboka ne ye moko bazwi makam na maboba bazo kokate kosala bolamu kimoyibi etiki Bayindo te banti valeur et moyindo azo mona malamu atia bozwini na mabela bapaya po e continuer nkita bapaya azo kokate koyoka na ndeko na ye po na bolamu ya lobi yo te ngai kowelana kozanga respect entre nous tozo boya kutu kondima ba papa baboti ba mama baboti biso et tokangi bakoko bandoki soki motakoli akoni bongo lokola mépris na société ya lelo lokola yenda za source ya malheur ya passe ya Bayindo.
pasi ya bayindu eza catholique eza religion chrétienne eza biemba bapaya nde kumbeli biso milimo na banga mabe yango eza ko envoûter tongo midi pourquoi soki aveni moko na 15 assemblée donc vedi nombre ya milimo bapaya ekoya eza lokola ba ambassade na bango bazo kitela po ba bedi ba panza na ba envoûter bato na mikolo eleki ba kulutu na biso bayebi présence ya christianisme ya ba assemblée ezaki mukie ezaki pasi même ko bunda ko tia mninga mbeli ko zokisa mninga ezaki mwa pasi omona mupende ya ilenge mwasi ezaki mwa pasi makamusu esama elo esalama lelo ndidité ya mwasi epanzana na réseaux sociaux vedi ko sangana nzoto comme na réseaux sociaux vedi kuluna vedi mutu azokata mutu machete azobanga nete makila ya mutu pamba te milimo wana ya bapaya milimo wana ebebisaka nde ezingeli mboka Kongo koyi kokamba bato na milimo mabe bongo te batio mukambi to président république okamba bata maboma na fulu okamba bango okobana ndenge nini boko pesa na koyambe kozala te vedi baokoka te kotosa même bokonzi ya Kongo oyo incarné na président de la république et bazo mona président olenge ya mosuli lokola muninga na bango bako ko porter critique en tout moment toka to kamba maka bongo te. Donc mokonzi ekolo a représenté divinité a représenté Fumu Kimbangu a représenté Tata Mokeli. Donc sengeli bitambi na ye efanda na bokoko na kiboyindo et bazala te lokola bakendi pona l'élection tant ko pona ko gagner popularité mais bakendi pona vocation na banko baza bana Fumu Kimbangu bedi balate tumba bo Fumu Kimbangu pona bolamu ya population congolaise pe Afrique pe africain toko bimana pas cité Afrique soki to zongeli ki boindo na bisote Kongo akosala eloko te soki apesi Fumu Kimbangu ebonga ki bokonzi na yete nengonga ikoki Fumu Kimbangu azonga ki mokila molimo pona ko kende ko libérer ba captif na ba prison étrangère oyo ba kufaki na ba komba bapaya baptême par le ba kufaki na connaissance occidentale ba kufaki na kati ya ba religion ya bapaya nde ba komaka ba esclave na boloko spirituel sikoyo moye baya ko pambola bana o bango batiki makila bango batiki nkatu mais boza na likabo wana moye bo vibrer ezate pamba te ancêtre na bino aza na boloko spirituel ya bapaya lela ko zonga su na bloc spirituel na biso na Afrique spirituelle kuna ko peje sous peine ya boloko donc ils ont pesa biso pauvreté pesa biso carence ya ba vraie valeur ebota makati na biso omoni nde yangwana esengeli l'état azwa makamna maboko ayeba eke Fumu Kimbangu tala kaka que pouvoir politique et kozala animé na bayindo Fumu Kimbangu a incarné na pouvoir politique Fumu Kimbangu Yesu akoya ko incarner na pouvoir politique homme politique homme scientifique homme spirituel le lien ya programme scolaire ko tanga na français za mayele te na anglais za mayele te na portugais za mayele te photo tanga na minoko ya mboka po nature na biso za ko yoka minoko ya mboka chef coutumier nini o bino boyebi zamba na ye zanga kinyama akene ko na français nyama zongi chef coutumier nini o bino boyebi mai na yezanga kimbisi akelo bana anglais mbisi ezongaki chef coutumier nini boyebi bilona ezanga ki kokola malonga et akende kosaka na portugais bilona ezongaki n'est-ce pas que ça matière de type que nature na biso environnement na biso eza na milimo oyo eza ko batela ngo eza koyoka ka bankota ya kiboyindo ngonga ekoki Fumu Kimbangu atela misi batu banganga ngunza bangunza bantoma esengeli bongo to identifier Fumu Kimbangu lokola guide longi azana biso wapi oyo azui bato ya commandement pour atambusa la spiritualité africaine futuka Fumu Kimbangu ne so ngia nzila chaque période Tata Mokeli aponaka mutu moko aya ko représenter ye na ba domaine nyonso na domaine spirituel il faut Tata Mokeli il faut Fumu Kimbangu la représenter na domaine politique il faut Fumu Kimbangu la représenter na domaine scientifique Fumu Kimbangu la bongo représenter faut to identifier
ba représentativité nyonso wana wapi oyo mfumu Kimbangu apesi bango énergie ya komi kokela po bazala balakisi nzela ya molongo mobimba ya bana baindo nde tolobi boye Congo aza misu na kati ya nzoto soki Congo azo continuer boye azo kanga misu nzoto ketambola atatona ti nzoto akokwea tako munene ya nzoto soki aza aveugle ana difficulté mwana mukie akotambuse akomvuka ye akomenase ye lolenge Congo azwi vocation kozala misu c'est bongo Congo amona po nzoto Afrique ekambama boilingi tata mokeli tango tozo tika la biamba bapaya oza na base ya échec ya Afrique tango yo kanisa bongo Jésus akobikisa Afrique 5 siècles na komba Jésus Afrique ezota décollage te Afrique ebikité combien des années na foi islamique tala ba pays arabe ndenge baza tala sikoyo ba Afrique de l'Ouest ndenge bazali incompatibilité wana pamba te mulima mupaya za mupaya akoya na avantage ya bana na ye yango moni chaque prophète ayaka chaque sauveur ayaka alataka luposo oye ayeli kobikisa Fumu Kimbangu azongaki mokela molimo 30 ans na ye elekaki pamba te yango Fumu Kimbangu aza komi kokela na baindo tata mama simba ete le 12 octobre 1951 ezaki mokolo ya libération ya milimo ya bakoko na biso na boloko ya molimo Fumu Kimbangu kozonga na zongaki pona ko intercéder ko plaider cause na biso pa tata mokeli po asenga biso mapamboli ya molimo pe ya mosuni donc Fumu Kimbangu nde mopamboli biso poto bota ba incarnation bana ya mayele bana oba ko se faire face ko battre l'Afrique bana ya tina et to pesa Fumu Kimbangu esike koki na bomo na biso bana baindo tobima na biamba bapaya pamba te biamba bapaya ndiza ko permettre bilima bapaya e dominer biso tozonga sika nyonso bazolobela boindo Fumu Kimbangu kota kuna pamba te kuna nde toza kobenga milimo ya bakoko na biso tala bolingo oyo koko azalaka nango na koko na ye siko bolingo wana eza éternel etikalaka ngonga ekoki Fumu Kimbangu nde longengo ya baindo pona émergence na biso ya Congo po Congo jouer rôle na ye oyo aza na vocation nango Fumu Kimbangu totia ye na yebonga kibokonzi to incarner Fumu Kimbangu to yeba Fumu Kimbangu to saila Fumu Kimbangu to ndimela ye na mobimba ya Fumu Kimbangu na ye po nyonso ezonga na molongo mobimba mokakozwa na bana bilaka na banzi ba contact ezali siku ya semono anze za kotangisama na oyo alingi kotanga pona koyekola mozindo ya makambo oyo toti koloba awa etando eza ngonga kasi bongo bokobi ya message oyo ezokoba na Tata Ngoja TV pe bongo na religion africaine votoka Fumu Kimbangu topanzani mikili nyonso tozali bangunza bapanzani mikili nyonso bongo toza koteya kolakisa moyindo ba vraie valeur na ye kotanga la spiritualité africaine mokakozwa Fumu Kimbangu atombwa malibela libela na bomo ya baindo matondo